atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. La journal la peuple yango e bandimbo telamino bisika boswa mito fongol basangola biso pona kotel semino ndenge ba honorable députés nationaux bazalaki na séance plénière mardi 19 mars na bokambemi ya président Christophe Mboso et pa yo ba adopté qui projet ya règlement d'ordre intérieur ya assemblée nationale article par article héritier mapinemi apesi bino ba détail. Députés nationaux, examiner qui article par article, projet et règlement d'ordre intérieur, na plénière ya mardi 19 mars 2024, chambre basse ya parlement, et qui dirigé et pas ya président ya bureau d'âge, Christophe Mbosonko Diampouanga. Bosimba kepo na 4e législature Oyo, ezali bongo mobeko Oyo ekotambu sabango secrétaire rapporteur ya bureau d'âge député national Nzuzi Umba Persi yende atangaki 253 articles Oyo ezali bongo non susceptible ba amendement Oyo ezalaki adopté nambala moko boyena sima balobelaki ba article Oyo esalaki objet ya ba amendement ezalaki proposé et pas ya député na appréciation ya commission Oyo ezali chargé pour na élaborer règlement d'ordre intérieur sur 290 articles 37 ndé et salaki objet ya amendement mingi article 4 7 alinéa D 16 alinéa 3 19 alinéa D et salaki amendement oyo et salaki retenité 24 alinéa premier 4 P6 25e alinéa P premier boyango et salaki retenité 27 alinéa 3 et salaki objet ya amendement misatu patriarche Christophe Mbosonko Diampouanga a salaki mosala moko ya makasi ya éclairage pe ya orientation ya débat pour na article oyo ezalaki bongo amendé. Pour la question de la méthodologie honorable, Christophe Mbosonko Diampouanga a suggéré qu'il n'a député ba déverser ba amendement oyo et comment mis la commission ad hoc question ya kopé sa appréciation par rapport à amendement oyo ezala qui proposé Kassine Bandeli numéro 1 ya chambre basse ya parlement a procédé qui na présentation ya 49 nouveaux députés oyo bazali validé et pas ya cour constitutionnelle Katina Bango député Guy Monsomo représentant ya territoire ya Kwamount ensuite président Christophe Mbosonko Diampouanga a lobé qui arrêt RC numéro 13 bar 89 bar DN-CR il y a le 12 mars 2024 il y a cour constitutionnelle Oyo ezali kolobe la proclamation à résultat définitif il y a l'élection législative nationale il y a le 20 décembre 2023 boyena arrêt Oyo 49 eli bango bazala qui proclamé ba député na souka ba contentieux électoraux Oyo et entraînaki 49 et invalidation P49 mososunde bazala qui proclamé et pas il y a cour constitutionnelle natina wana commission spéciale temporaire et kotiama en place yango ekozala composé na 26 députés en raison ya ba délégués par chaque province commission spéciale Oyo et kozala chargé pour na ko vérifier ba pouvoir et ba suppléant pe ba député Oyo ba renoncer na mandat na bango 49 nouveaux députés Oyo bango ba koti pour na ko remplacer ba Oyo bazala qui invalidé et pas ya cour constitutionnelle bosimba ke mercredi 20 mars déjà bazali ko sangana pour na ko délégué ba ko présenter province na province ba kombo na bango esengeli etindama na bureau provisoire Oyo a cause décision ya nomination na bango na direction ya bureau provisoire ba délégué Oyo bango bako se réunir pour na ko constituer bureau commission ad hoc Oyo bako siéger na salle ya banquet bango bakozana na 72 heures pour na kosala mosala na bango Oyo et pesameli bango entre temps bureau provisoire à saisir déjà seni pour na obtenir ba dossier physique ya chaque élu.
Na justice bosimba ke confrère na biso Stani Boujakira Chamala alongwaki na prison centrale ya Makala mardi 19 mars après cause la bongo condamné pour 6 mois ya prison na affaire ya liwa ya chérubin aucun de ba détellement au Bokozwango na basa na biso zali koya to poursuivre édition na biso pour na côté sabino ke après invalidation ya Kennedy Katasi na Assemblée nationale likambo oyo et pesa qui passe makasi et pa ba notable ya Kanlu Kande ba fandaki kimiate ba sali memorandum moko oyo ba kendaki ko déposer yango na présidence pe bisika ya ndenge na ndenge Edi Imbani apesi bino ba détail. Tokanisaka miracle ya kobongola mai na vinyo Yesu kaka nda sala yango nzoka nde lelo na Congo bato mosusu bazo sala yango mais na système ya 4 me baluka kiti 6 me baluka 9 miracle na cour constitutionnelle na oye teli ba contentieux électoraux tellement honorable Kennedy Katasi Kela, l'homme des 3 kabobenga ya timba na nenga nyama et si alelise la yango le collé bien avant on a kobele la paix ko dénoncer avec énergie monnaie à jaba siège à certains élus nationaux na nzela ya cour constitutionnelle bana ya Kanluka oyo baza base naturelle na ye ba dénoncer ka nyamu contre élu na bango ndenge kaka balobaka soki omoni ndoki bele la di mikolo na mikolo bazalaki na nzela ko tumba ba pneu ndenge bozali komona pour na côté le la complot oyo e visé invalidation élu na bango ya lukunga honorable Kennedy Katasi Kela oyo asala campagne ya mpifona nenga ko sakana te baninga na ebe misusu ba élu ya lukunga ba yebi yango biso teza ba Katasi ya solo kaluko oyo ebana ke Katasi ne avotamaki massivement kasi kokamwa lelo ba invalidé na liste ya AB50 au profit ya Van Walesa oyo azwaki te bana lukunga kutu bazo reconnaître yata mokete ba mona pe na terrain te asala campagne ya mapapa. Plus grave encore, honorable Kennedy Katasi abimaka 7e sur les 14 élus ya lukunga kasi na miracle batika 14 tina 8 po bababola ye numéro 7 kokamwa boye lokola chambre spéciale efongwamaki na cour constitutionnelle pona koyemba ba requête ya ba élu injustement invalidé ba notable ya Kanluka pe ya Kwango batambolaki tina cour constitutionnelle pona kolekisa indignation na bango boyoka tour à tour ba électeur ya Kennedy Katasi Kela ya lukunga pe ba notable ndenge basololaki na Kanluka biso tovandaka bayaka na baluba bavotaki Katasi bayaka pe bavotaki Katasi ndenge moko pe baluba bavotaki président de la République bayaka pe bavotaki président de la République tolingi te ke lelo lokola chef de l'État azoko boya tribalisme biso na Kanluka tolingi te ke botombola biso bopesa biso kanda wana tokoka koyina na toboyi parce que mwana na biso tovotaki ye tozo senga chaise na ye ezonga justice ya Congo depuis mokonzi ya mboka beta loboko na mesa toyebi ke eza malamu moto asalir yango te bana ya lukunga basengise justice véritable pona elu na bango ya solo oyo wana mosusu bayebi ete Nzoto honoré le chérubin Okende et Kundamaki mercredi 20 mars na nécropole entre ciel et terre après recueillement Oyo et Salemaki na hôpital du cinquantenaire PMS Oyo et Salemaki kuna na cathédrale Notre-Dame ya commune ya Lingwa la balete élément Obokozo yango na édition na biso ezali koya to poursuivre basango na biso pona kota sabino que suite na ba chaleur ya makasi Oyo ezali komona ces derniers temps na ville province ya Kinshasa ba reporter ya info lingala bazwaki makanisi ya Augustin Tagisabo chef ya centre météo national RDC a expliqué cause ya ba forte chaleur au besoin na micro ya héritier Mapinde sengeto ye batozali na saison ya mbula na saison ya mbula ba température et mataka mingi to enregistrera ba température et variaka entre 31 et 33 degrés. Mais natang oyo tozali constater différent. Ezali kokende musika ti ko atteindre même 37 degrés, 38 degrés. O tango ya mbula température mataka makasi pe mbula yaka. Na poka komona mbula esalemi mais na turo tozali komona mbula ezalité. Donc cela veut dire que na kati na atmosphère ezali na diminution ya humidité. Tomoni humidité atmosphérique oyo ezali ko favoriser nini formation ya mbula ezali te ekiti makasi na 36%.
Tango ikiti na 36% mupepe oyo tobengaka l'air ekomi sec ekauki ezali kwa kokauka yango tozali komona ete moyen emata po ezali apesa biso mapata ya mbula ezali te epesi biso au contraire molunge parce que ezosala inversion de température na niveau ya 700 hectopascal 700 hectopascal eza lokola 3 km ya altitude. Donc, comme on a un niveau, et ça l'inversion de température à cause de la zone de subsidence, ils ont ça projeté sous température na mabele avec augmentation de chaleur. Yango siko biso batu tozana kati na couche ya liboso ya C ya atmosphère to benga la troposphère tozali ko sentir ko ressentir siko chaleur wana ezali ko zonga biso. Parce que l'atmosphère est favorable na tango oyo po ete epesa biso bambula makasi. Bon, na kati pe ya ba niveau wana tozali komona zone ya subsidence wana ezosala pe mapata nyonso ezali ko se former na esika wana ezali ko panzana. Et qui opesa ba coup de tonnerre et qui opesa ba éclair même mbula ezali te. Soit epesa bambula moko mike et panzani. Cela veut dire que eza anomalie actuellement ressenti na niveau ya ville ya Kinshasa. Complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Néron Mbungu ezwa qui visite surprise mercredi 20 mars ya honorable Néron Mbungu oyo ayaki kotala ndenge nini misala ezali kosalema héritier Mapinde Miladi Landu. Secteur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Néron Mbungu ala la kapongite pambate éducation ya bana ezali bongo cheval de bataille na ye mokolo ya mercredi 20 mars 2024 na Tongo honorable Néron Mbungu asalaki visite surprise na complexe scolaire Mama Pemba oyo ya Fondation Néron Mbungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso ezalaki question pona honorable Néron Mbungu atala mosala ndenge ezali kosalema kuna atala ndenge nini formation ya bana ezali kosalema pambate ye abetaka sete na likambo etali formation ya bilenge pona kozana ba elite moko ya makasi pona lobby ya République démocratique du Congo honorable Néron Mbungu atambolaki na ba salle de classe atalaki ndenge nini ba enseignement ezali kopesama asukaki wana te akendaki tina ba atelier ya option nyonso ezala technique pona kotala biloko nini ezali en marche biloko nini ezana panne ba matériel nini ezali kozanga po ete ba yeba na ko renforcer complexe scolaire Mama Pemba afin que bana ba continuer kozwa éducation ya qualité bosimba ke visite ya honorable Néron Mbungu et ce pelisaki personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ba monike ba conseil ya honorable Néron Mbungu ba suggestion na ye ya ngonde ezali ko pousser bango ba kende liboso pe complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours école moko ya munene oyo ezali ko pesa formation ya qualité et pa ya bana na micro ya Info Lingala préfet ya complexe scolaire Mama Pemba alobiti na ya visite ya honorable Néron Mbungu na complexe scolaire Mama Pemba. Toyute na école totali ba enseignement et tolongo kuna toyite soukisela na ba atelier ndenge boyebi pédagogie ezokende théorie na pratique pe awa siko tokomi na pratique oyo ko permettre na bana na biso erazo sisa na complexe scolaire Mama Pemba azala utile na société parce que ndeko lobaka diplôme eza papier et lobaka te kasi oyo lobaka ezali pratique oyo bana batikala na mona yango mokonzi auto visiter totali bomoni oyo nyonso tozala yango awa tozala 100 machines à coudre tozala ba atelier mécanique tozala atelier ya électricité tozala atelier ya laboratoire biologie et chimie pe tozala atelier ou sinon salle d'informatique na niveau biloko nyonso oyo auto visiter chaque fois soki souci ezali mokonzi ye moko akitaka koya kotala pour que abimisa misolo toko akosomba biloko oyo ekobongisa parce que atelier ezala na ba problème soki négligence ekoti ba matériel ezosibir susu et kobongisa mate ba matériel ebebaka yango bino mo bozomona
mosala ndenge ezali kosalemela awa na kati ya complexe scolaire Mama Pemba. Boyende ezalaka tango ba visite ya boye ezali ko salema na complexe scolaire Mama Pemba ezali ko motiver personnel pe ba élève nyonso bazali ko tanga kuna balobi honorable Nerombungu éducation ya bana lokola ezali cheval de bataille na yo na commune ya Kisenso ba élite ba koko ba kobima se kobima. Merci honorable Nerombungu pona bijou ya complexe scolaire Mama Pemba opesa pona formation ya bilenge. Totikala kaka na complexe scolaire Mama Pemba pona ko signaler bino ke pona ba option oyo ezwami kuna bazape na coupe et couture bolanda moko ya ba maîtresse oyo apesi makanisi nae. Pona nga madame Bénédicte naza madame ya deuxième coupe et couture. Donc na ba niveau pratique na bango to komi maintenant na déroulement ya réalisation ya robe ya taille ya bango moko obo uti omona na kati wana bazo sala coupe d'elle na bango moko pe ya taille na bango moko o to komi nango déjà eza lokola troisième réalisation na biso parce que première réalisation na biso ba réalisaki ba cache poussière au moni bango na nzoto balati eza bango monde mutu ba réalisaki yango et maintenant là to komi na coupe ya robe pour ba passer na réalisation ya ba robe na bango moko parents au bazo vendre ba na bango na ndako il faut pas premièrement il faut pas prendre na nous conscience pas vendre ça moi na ndako parce que moi naza le quoi marchandise ko yozotia lelo so tangisi moi na lobby osunga yo na vie donc batindela biso bana toza aposa na bango ba vendre ça bana bandako batinda biso ko bazomona déjà baninga na bango déjà baza awa na ba age baza pe na ba classe baza nango deuxième bazo réaliser déjà ba biloko na bango moko déjà au bazo lata eza déjà incroyable parce que avant ezala bongo te to koma élève akoma na réalisation koma capable ya ko réaliser elamba oyemo ko azolata na classe ya deuxième coupe couture ezaki vraiment impossible allez lelo ce que komi possible lelo donc pourquoi pas ba parents ba vendre bana ndako batindela biso bana parce que na Mama Pemba formation eza impeccable. Conflit ya makasi ya succession ezali koleka na famille Masamba ba frère aîné ba uti ko funda leki na bango na citation directe c'est-à-dire na pénal audience oyo esalemaki lundi 18 mars 2024 na tribunal de paix ya Matete Stéphanas Kande azaki kuna la compte infolinga. Molimo ya kaina ekoteli makasi bana ya fe Simon Masamba Makela mingi ba frère aîné totangi député honoraire Rémi Masamba, professeur Roger Masamba, Masamba Malonga Jean de Dieu, Masamba Mantemo Oscar, P Misusu, Bango Nyoso, Bafundile Kina Bango Eric Masamba Mazola, na citation directe, c'est-à-dire Bafundiye na pénal tribunal ba condamné le Kina Bango Eric Masamba Mazola a kende kopema na prison selon Bango le Kina Bango Eric Masamba Mazola a sali ba infraction na assignation na ye oyo a déposaki na tribunal pona kosenga na justice baka bola bango héritage talatina ya audience ya lundi 18 mars 2024 na tripe ya Matete ndenge avocat na bango apesi ba explication. Oui, audience mkola lelo ezali ke bana ya fait papa Masamba oyo azalaki promoteur ya école Masamba bana na ye oyo ya mikolo par rapport à oyo ya leki afundaki leki na bango Eric Masamba na citation directe pour na ba infraction. Audience ezali renvoyé na 2 semaines oyo ezali koya pambate tribunal ba déclaré non saisi procédure ya dépôt ya ba dossier esalemaki te ndenge mobeko esengaka. Pour un rappel, esengeli boyeba ke guerre ya succession ezali ko bota division entre bana ya célèbre promoteur yaba école Masamba, première école privée na Kinshasa ekenda sango pe ebimisa ba génie ya ndenge na ndenge dénonciation ya sœur na bango Claudine Masamba pour na ndenge ba frère aîné ba
batekaki moko ya baparcelle ya papa na bango Simon Masamba oyo ezwami na numéro 1283 na avenue de la Poste na quartier résidentiel na commune ya Limete. Etekami na ba faux protocole d'accord ya kokamwa akuta pe kombo na ye na ba signature ya vente alors que ayebi eloko moko te. Tribunal ezali déjà saisi, audience ezali fixée pour le 26 mars 2024 oyo Claudine Masamba asengi na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'impliquer personnellement atika bango te bazali na souci ya kobatela ba valeur ya kombo ya papa na bango Simon Masamba Makela asengi pe lisusu implication ya ba service nyonso compétente pour le déroulement ya audience oyo ya le 26 mars 2024 et les Kanakitoko dossier oyo vraiment eza à suivre. Na couleur religion mosima ke mama rythme papa oyo azali bongo moyembi na nkolo asala ki sortie officielle ya maxi single na ye na kombo ya Efata ouvre-toi nyonso elekaki na salle ya école Joël Litan oyo ezwami bongo kuna na commune ya Bandalungwa Christian Kengebeni héritier Mapinde. Quand on dit star, star veut dire étoile. Nous allons accueillir une étoile ce soir. Mesdames, messieurs, les mages ont vu l'étoile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Nous avons vu l'étoile ce soir. Mesdames, messieurs, veuillons accueillir chaleureusement Koupapa. Oh! Monte encore. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ndenge makomi et santu elobi. Nayango mamarit kupapa ochichi. Et longona groupe na mobimba basala ki sortie officielle ya maxi single na bango. Na titre Efrata. Oyo elingi koloba ouvre-toi. Na tinawana mamarit kupapa asala ki bongo concert mo bangé na live. Oyo elekaki dimanche 7 janvier 2024 na salle ya école Joël Lutin oyo ezwami na commune ya Bandalungwa. Bosimba pe boyeba ke batu bautaki bipai na bipai pona koyoka mindule ya Lola. Mais bien avant, Bandeko Ebele balekaki pour na participer na fête oyo na koexibaka quelques morceaux ya banzembo na sima invité de marque ezalaki frère José Nzita oyo azanga kite ko participer na fête oyo. Ebongo tango ekomaki tour na emoko mamarit kupapa bondi melanga putulu mataki pe makala etikalaki loyembo mabina nyonso kaka pona kotombola kombo na nzambe na nzele ya maxi single oyo Efrata ouvre-toi. Nzambo yo akela mokili ebiloko nyonso kati nango liloba se moko ya yo ekoki kobongola makambo nyonso bomoi nanga. Lokola pe ezalaki mbala ya liboso mamarit kupapa akota na marché ya musique chrétienne basali na nzambe oyo bazalaki présent na milulu bazangaki te ko prier pona ye maxi single oyo pe lisusu babondelaki pona yango batikaki carrière ya mamarit na maboko na nzambe pamba te yende azali source d'inspiration na tina wana frère José Nzita azangaki te ko pesa ba impression na ye. Je sens en elle l'amour du travail, l'amour du service. Nyonso ebandaki pe esilaki kitoko neti kaka toza deja na Lola. Ah, Marcy Single Efrata oyo deja na marché na bokasi ya pasteur Jacquin Kupapa bakiselaka ye moto moko bien. Compagnie africaine d'aviation CAA Namoku, c'est pour l'année 2024 à présenter bah fait le meilleur on va client n'enyoso. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu
compagnie africaine d'aviation Fly CAA mosala salaka kosepelisa bapassager na ye kitoko sepelas toujours wana mission mipesa bakisa assurance ya sécurité na bavol na ye nyonso kasi tika toyebisa bino ke Fly CAA amamika kokodikoko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozala ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango ebongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu the king. Potiva pesa potopoto ya kitoko équipé acheto za la mkolo tomo na bino nyoso bosengel komela yango. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Potiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protiva. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protiva. Ah bah si kulia ya bango Protiva. Ba bandi ba danser na bango na ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protiva. Poto kitoko pona ba bébé pro. Olinga kolata ba sapatu ya kitoko place eza semoko na 7e rue limité epa ya Papa Griffe. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na kombo oyebinga na elongi oyebinga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre muzalaka na yo na mise oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMA. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, va venir diminuer taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi Dans ce cas-là, on a fait un Chantilly Mobila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Chantilly Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect pas. Moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on a devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur un peu monsieur on a la salle d'abord à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle nous a bien organisé na salle de candidat nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que les clients ne soient pas d'accord, papa Christ Mawa,
mboka na biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vie nanga te donc chaussure ya awa ozala osala fete olia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokolokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa ye moro ekoka yo oza na oyo lokwa ye moro olingi koma boliki lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala oyo comme il se doit otaki bate eza te Oyoki, adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Info Lingala journal ya pepe pour la pepe yango comme na suka bandeko botika la malam. Au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King